bazana pona bino madame beva ke na mamloa wenge lo musique ndenge zalara ke ya roza pesiote roza pesio ma pesio ce c'est pas pesio azana ngote to lo bino ke oui kombo na ye kaka ba fan na ye batu na ye entourage na ye bozwa boko ka Davina te muga yo lobaka muga yo mulanga yo lobaka depuis lobaka roya okoya tozela roya oya te teka ba body na hotel na boutique na 4 body 5 body teka body na yo ateka body amotera body azoka na Louvre Itaga Lac Mwero ba body azoka na Louvre Itaga Lac Mwero atena boutique teka ba body na yo na bango ce bango bazo toucher Davina a touché à Sila pour anniversaire ya Davina c'est Sila. Est-ce que rivalité wana est-ce que ça cohérent les obalana non na bien tango Davina a moni que bateau ba toucher nga par rapport à commentaire ya salaki bokomi ko ya a mona ke bino na sa no ya passer misula la fana pa bango misula boti 5 bana pa na bango na ba koko pa na bango misula na 5 bana ala 4 koko plus yemo 10 adala mikumba e pa na bango balala na salon na bana na ye misulolo auto ta couleur na non ba couleur mo boya kala bo ba nota na pinceau o ba sala boye ete ba nzela boye ba couleur o pesa mutu 5000 aya tsewe na ndaku ezuka dessin te ezala rouleau mo boye ezala mo ba dessin auto ta couleur on kuna pa na bango ce couleur a ni crépissage oh bongo yo pena ndongo futela facture roya kombo yo locataire partie ya kombo ya propriétaire non partie ya courant ya maye ya courant ya maye ya na kombo ya mtu ata propriétaire ko lopango tafina na lopango ayebisi bango pe boyebisa mama ya bino na ko pese pa appartement mo ya 600 to ya 400 aya to ofanda wana oli afanda pa na bango aussi la futela atala ni afutela wapi avanda pa na bango oh afutela wapi bakisa ka bakuk mutaseli prière il y a 3 minutes sur les bakuk bozo sunga biso te bo pesa biso mbongo abakuk confirmé na lobi est-ce que yebi ke akima na mbongo ya bato ya ndaku na na toya mabe nani susu oh exol mikebu mama loba akima mbongo batu ya kinwani bazana na pese référence kinwani comment maman colonel na ngambo bango ba bato ba matière bas continue ça matière na bango est-ce que d'accord ça ayi olobake yena mosne ba kabwani botoke na logique mo normal boso ba na matata itai bino wapi tambo zolo ba mama couple bato mais bino bolela biso ba maputa uniforme awa ke mam sazo bala mundibu so tisko mundibu na bala mam stay so pakistanais so nani mam so bala mundibu tisko mundibu ngo nanu abali mam stay tambo ba mama couple bato bon nanu mam snam babali na pa mundibu te po ba misa maputa uniforme to misa libala peut-être ba bosani tisko babali te ba pusi date ok vous avez pas bien affilé et ça c'est normal na bato oyo ba comprendre telo ni ba sala lelo yo bango mo ba bakuku ba ko misa Davina anniversaire ya Sila sans que ba yeba nde ba komisa peke ba komisa Luna anniversaire ya Sila sans que ba yeba est-ce que Sila sera la communicateur ya bien Sila nde monta aussi sa marambo c'est l'open na rolo ba pele lo mambo nyonso yo ko mapona Belleville mutema malamu ya Belleville ndenga zoa Sila omoyi ba venir zoa Sila ser nanga tout ça besoin de la théâtre tout ça encadrer ser na Sila et comme si Sila mapala moi mukela motete na ye apesa mbonga 5 films ça à l'obarate la patrona boye o nyonso tout ezaka pona Belleville ole maboyina ba tadi ba jemima Sila mutabandango attaché de presse Sila mtabanda azaka attaché de presse ya Belleville kolongo ya Sila nde Demer nde mutu alo remplacer Sila attaché de presse Demer remplaçant de Sila Demer remplacer Sila ok Sila azali da Sankara ya Belleville ko
Ah, non, bima na plateau, hein? Ah, coach. Ah, coach. Nabia, tout seul, là, nani yango ayebi ate Davina na Jeep pani tout ça à côté na sac ya tournage si la yaki nango ke otika ye a commissaire na palais bareza liambongo ya Davina liambongo barezi oh solo oh barezi c'est qui petit nga mo bana lotinda ba cigarette ba bière c'est qui ba malika tout ba côté ba baza ba nani ba côté maman ba nani famille Bota Bolinga Prince Luamba anniversaire ya nièce nationale anniversaire ya nièce ya famille Libota on a la nièce Nabino joyeux anniversaire moi anniversaire Nezali bato tout Bolinga Prince Luamba anniversaire ya moi Nabino Nezali bébé Nabino princesse Ofranel Luamba anniversaire Nezali bosala rande bosala ranoko ne bosala ranoko bosala biso to ko lela te na ba prière Sani, Misulolo, 15 Sani. Misulolo. Aza pembeni te. Yago la nani. Même Mida tout ça va finir avec Davina. Na mona ba publication mo boy awa nani a publier nani comment TK. Ndenge Yago la bolingo. Na mona on internet bima. Ndenge Yago la bolingo pas TK. Non, à quel love. Bala libela bala mike. Moko asilisa garantie na yolo. Nani? Esila. Nani? Ah ngai Nzambe. Asilisa garantie na yolo esila. Ako fa pa bokilo bi eh moi no impoli ba bengani. Wana tendance. Nzambe mambo. Mise en scène, casting, mystique. Ya omoni ba Serge Mwembo na ba Gingombe ba yembela ye ke moi sur yo maele leka mwindo ya ngolo et bouja bato. Et ningis internet par rapport à mon capacité artistique oh madame Belvaza nango na tournage ba blora binisa eza ya makileza iné na la richesse soit la richesse soit la bande comme souci ya famille à moi si pour la richesse grand frère ya Frida solo bango boy banen boro lukabo solo là c'est ça ngapena lo ba pe côté ya famille ya Frida tant sous dans la star ado qui mako ya par rapport ya oh ya zoyoka oh convocation il faut samba il faut ça la boy peut-être do bang c'est zo qui misaye moni lelo comment pena pe ye pena boy pour yo se présenter na justice na biso pour ba mapewa yango biso to le raté yango mona ki barezi azolela na TV azolela na émission ah famille baba kuku bozotika biso baba kuku bosunga asali prière barezi asali prière azolela na baba kuku bosunga biso bazozwa eloko te. Kofinga tepo jemima ibele alobi ah weza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele. Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs. Vous nous suivez à Kinshasa, Congo, Brazzaville, ainsi que partout dans le monde. Nous sommes jamais belle télévision avec votre humble serviteur américain, Ngoma, la merveille de la presse congolaise. Vous savez, vous êtes là avec beaucoup d'enthousiasme et de bien pouvoir nous suivre. Et surtout, la plus belle des manières que vous nous propulsez, c'est de suggérer dans toutes nos émissions par rapport à vos commentaires. Nous prenons quand même le temps de lire vos commentaires. Merci infiniment à Exode Mickey derrière la caméra. Merci à Gros Bébé de la presse elle-même. Merci aussi à tous nos chers abonnés internationaux
internautes, à l'occurrence des grands lions Jonathan Ngoma. Un grand merci aussi à cette dame qu'on appelle Jemima Ibele, gros bébé elle-même. En tout cas, je suis ravi de partager ce très beau plateau pour parler des actualités avec ces grands tontons de famille Libota, Prince Luamba, coach, comme j'aime bien l'appeler, Kouloutou, avec un grand plaisir. Je suis avec vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Nayo, américain. Bonjour, on a internautes tout. On va suivre les dans Nabiso. Peut abonner à la chaîne Nabiso, GI Télévision, Jemima Ibele, peut Exode Mikebi, on a derrière la caméra, peut une assistance, Namoni Bongo, Noëlla, Namoni Bongo, mon frère de longue date, Bob Molema. Vraiment, merci Nabino tout. Ah, Kouloutou, bonne santé. Ouais, santé ça bien que vous avez appelé madame belle-fille. Santé qui toko, peu perdé. Santé qui toko, peu perdé, vous avez raté, peu perdé. Visage toujours. Peu perdé, vous m'avez dégagé. Vous avez appelé, vous avez appelé madame belle-fille. Maman est au solo là, elle va faire un bateau, elle va considérer bateau. Il y a un biseau de la raté. Il y a un monde qui barré, zolela na TV, zolela na émission. Ah, baba kouk, bozo tika biso, baba kouk bosung asali prière barré. Asali prière, zolela na baba kouk bosunga biso, bosunga biso. Bazo zo elokote. Bazo zo elokote, baba kouk bosunga biso barré asali prière à 2 minutes. Zolela na baba kouk. Donc c'est que basala na bamu sala pamba. Bazo zo elokote, bazo lela, bazo zo elokote. Combien de fois barré tonga si la bango la moura na oshwe batongi ici la bango la moura bazo zo elokote vous comprenez mais biso atolela te madame beza repesa ote mais famille bota baza na pona bino madame beza ke na mamlo wa wenge lo musique ndenge zalaka ke ya roza pesio te roza pesio mais pesio ce c'est pas pesa azana ngote to lo bino ke oui kombo na ye kaka ba fan na ye batu na ye entourage na ye bozwa. Vous comprenez? Il y a des bons. Biso atolé la raté. Ba résitika o lela na émission. Tira o ça ba prière pour ba kouk. Baso la raté. En tout cas, donc merci. Base ya famille Bota Londres. Merci Nabino. Merci na la maman Chera Mwasi, maman Edoxy Likinga, maman José Lusadisu, ma tante Clémentine, mère doublée. Merci na Nanou Chibongi, Aminata Tulomba, maman Véronica, maman Claudine Bokatola, Nanou Chibongi, Bino Toubazi, la famille Bota Londres, merci na Oyo Bozosala, merci na maman Sakina la grande dame, maman Sakina la grande dame, merci na yo, merci na Adricha Motomètre, Beba Zibeba, Adricha Motomètre, Beba Zibeba, merci vraiment na famille Libota Mobimba, na moni vraiment Yakin Awa Chloé, Maria, famille Bota Kin Chloé, Maria, et puis Arlette qui souhaite famille Bota, Yakin Awa, vraiment merci Nabino. Puis na bonne sanité, maman Yvette. Famille Bote à Kin, maman Yvette. Nous sommes dans la famille Bote même il y a Kin à Basola. Maman Yvette. Noko, ndeni solo. Tinda ni mona boire logo. Maman Yvette pas boire qui. Jina Mambiala. Noko boni. Tinda na Kenya ou non famille Bote solo là. Bon la porte de souci. Merci beaucoup Kouloutou Prince Luamba. On est avec vous avec un grand plaisir. Comment ça évolue? Couple croisé depuis début na tout ça dans le 8e épisode déjà. Ah oui, couple croisé, ils ont vraiment bien makasi. Côté film, Madame Belleville a mystique. Côté scénario, mise en scène, casting a mystique. Il y a un moni ba Serge Mwembo, na ba Gingombe ba Yembela ye que moi sur yo maele leka mwindo ya ngolo et bouja bato et ningisi internet par rapport ba mona ba capacité artistique oh Madame Belleville zanango na tournage ba blora bimisa eza ya makile eza ine pe atangela ngo pe lisusu e fungola amemang la bandenge mususu côté scénario mise en scène to le bela lo te film donc il est bien couple croisé non c'est la famille Bota partout 8e épisode de Kota Kilobi le 9e épisode des Okota n'habité émission sur Kota journée le épisode 9 des Okota famille Bota bokende bo consommer film na bino couple croisé. Je me belle déjà comme on a couple croisé. Avant comment on découvre déjà mystique ni bien
chose extraordinaire. Non, tolinga omoni ezana bato yo balanda biso musuta muso azwili baku ya kolanda émission kolanda film te. Pour mususu basengaka bazela film e bandi ko banda na épisode 1 ti na suka ndeso bandi otala. Mais ce que tant to ya parce que to bandi ko décortiquer film. Et ça la déjà mutu tant otala film elengi nango ezala isute. Pour to décortiquer. Tozolo ba déjà film déjà zo kende boy film za boy tala boy film za papa ti basali boy koto basali boy mutu déjà atala kite elenge zo sila to pese déjà ni tout ça yango to komi ko éviter ya ko beta ya ko décortiquer ya ko panza déjà film ndenge zo kende mais tozo senga na ba mourir ya théâtre ba fan o bolinga ka musana bino ya théâtre ba internaute famille Bota bokende pena lo mbango na Bellevue TV chaîne oyo Simbi mambu ya théâtre chaîne oyo na bilengi ya théâtre bokende ko découvrir film même ya kitoko couple croisé bota jamais déçu bokota na distraction te famille Bota ezala ya TikTok famille Bota ezala ya ba groupe ya WhatsApp famille Bota ezala ya ba page Facebook famille Bota ezala ya ba ni tout ça famille Bota partout bo yali na ba mourir théâtre bokende bo consommer film no couple croisé za film kitoko o Poutine écriture maman Dambel va komaki bongo écriture ya nani qui écriture ya nani olobi oh scénariste d'accord ça comme magasin d'accord ça scénariste na film avant écriture na film avant écriture couple croisé bakende batala on batala film couple croisé bon dans jamais atika comment atika nini toloba disons Candistar ezala bato ba esenga bakoma na mona Candistar OK bakoma na Candistar mais bakende ba découvrir film couple croisé bon ça jamais déçu et na côté à vie est-ce que côté visibilité ou bien côté à y a vente il y a film na kati ya chaîne est-ce que vous évoluez très bien non j'ai évolué mais famille Bota balembi par rapport ndenge to solana bango ndenge idéologie to peut ça na espace il y a 24 heures il faut 100K ou 80K ndé faut pas qu'il y ait un système on a besoin de la système oui babeta basala ango arrive à pendant l'espace à 24 heures on a 80K babeta on penda si on toujours bengaka bango to la musa bango bakende bakota na distraction te ba mission oyo zo ya rofinga ya badi tout ça bakota na distraction na te bakende ka kotala vraiment film bango couple croisé. OK merci beaucoup pour la promotion Prince Lomba coach tout pour moi en tout cas il y a pas mal de choses qui nous dérangent les communautés congolaises surtout dans côté à comédie. Je suis dérangé, comme on a été. Davina Apandira a exposé, je ne sais pas si vous allez trouver comment. Chantage, discussion, na côté à Babakouk. Vous avez trouvé comment? Est-ce que vous avez exposé moi? Est-ce que beaucoup de gens ont été justement pour éviter ma mobilité? Non, Davina a un problème avec Babakouk. Babakouk a un problème. Comment? Davina dans la guerre na sila, à la guerre na Babakouk. Non, mon premier année. Davina Roya Terra Lugasa la guerre na bango. Ce bango bazo toucher Davina. Davina a touché à Sila. Pour adversaire il y a Davina c'est Sila. Est-ce que rivalité wana est-ce que ça cohérent? Ezo balana. Non, na bien. Tango Davina a moni que bateau ba yeba toucher nga. Par rapport à commentaire il y a salaki. Bokomi ko ya. Amo na bino na osani no ya pasila. No ya pasila pour maman na bino ni mtoti na bino. No ya pasila. Surtout le banini par rapport à rivalité wala. To lo balelo po si la azala na ye na ba si la adversaire à Bellevue. Eza ba re biso moto kinda na ngukaka. Si la adversaire eza ba Luna Mies c'est-à-dire eza ba Davina. L'adversaire, il y a Sila. Provenance, il y a Sila d'abord parce qu'on sait quand même tout le temps maman et papa, c'est-à-dire même dans côté art, tout le monde a appelé Missia Mouba ou Tetsila Bouyem Tabimisa Esco. Bellevue na Sila, du côté artistique, Nam Tabisa. Papé Lombe.
Bon, comment moi, il y a belle vie, on arrive à rival ici là. Et ça bon. Et ça, tout le monde appelle Nanyo Nanyo moi na Nanyo comment la musique Nanyo Fabregas bien affilé. OK. Vous avez bien affilé. Et ça c'est normal. Na bato oyo ba comprendre telo ni ba sala. Lelo yo bango mo ba ko ba ko comme ça Davina anniversaire ya sila 5 ba yeba. Nde ba comme ça peke ba comme ça Luna anniversaire ya sila 5 ba yeba. Est-ce que si la ba communicateur ya bien? Si la zana bato ba réfléchira bien? Ou ba ba na TV ona. Ndeti nani? Oh lelo est-ce que biso te recommencer madame Belleville anniversaire ya fille mobu comment non ma fille ya actrice mobu kaka boy te commencer anniversaire na ye. Est-ce que biso te recommencer madame Belleville anniversaire ya par exemple par exemple ya Luna to ça ngote bon on va donc coller Davina. On a dit que c'est est-ce que si la zana communicateur vraiment o ba défendre ba contre la buzoba o ba lelo ba si ça si la valeur aussi la yemo azoye baté. OK. Yemo aussi la zoye baté. Ba même si la wapi. Lobi si la comme appelle anniversaire ya Presley. Presley petit nabiso boya. Alors comme anniversaire na ye. Lobi si la comme appelle anniversaire quand bano amike bazo yaka na théâtre si la comme anniversaire na bango. Kuluto excusez les bandits d'abord Davina Salani nango déranger communauté. Commentaire. Afinga qui ici là? Non, commentaire n'est touché bango. Alobani na commentaire. Bango pas bango a telo mo bezana tina te, bango il faut pas ça nini. C'est longue émission. Ba ça ba émission. Ba mona ki matière nde ba yaki. Tant ba ye Davina ye. So Davina amota la race là, ota la bango te. Mais quand aujourd'hui Davina, ouais, coach, la monipe, maman Davina, Mati Minatir, tout ça, pour finir à Ndumba, et pas bande de quoi babakou. N'habitez, vous trouvez comment là-bas, genre ben site voilà. Nabia Moura, maman banga dans la lembat. Moura. Est-ce que via maman ya Moura, biso to bien go? Via maman ya Moura, biso to bien go. Baza ba imbécile batuana. Vous excusez nga ba internet bota la biso. Nabia comment muto ya kufa bozo ngabo matin na miniature. Muto ya kufa bongo matin bozo na guerre na Davina. Bo yela nde Davina. Boko ka Davina te. Muga yo lobaka. Muga yo mula yo lobaka. Depuis le bac okoya tozela koya oya raté. Teka ba body na hotel na boutique na 4 body 5 body teka body na yo. Ateka body. Amotera body azoka na Louvre Itaga Lac Mwero ba body azoka na Louvre Itaga Lac Mwero atena boutique teka ba body na yo. To isoro oya ke yela ne depuis le bac o Davina na zo ya. Na tena ma prière. Oh, bon la mutu batu ba resonate. Na publication na sali wana. Internet mo bima bino tout boko ka Davina te. Olakisi na ke oui Davina ba kokete. On a na kati prière na prière ni yo prière. On nzamba royo kamura. Prière ni mura prière on nzamba royo kamura na buzoba na salaka. Na lobi problème est ça. Batika maman ba tout place azali na lilita na fanga la kinya. Ba ya ne pas Davina. Pas Davina. Davina vous avez besoin de monter. Si l'andé ya. Pardon. Oui, si l'andé ya, n'a pas KO Davina bêtier. Oh, Davina coûte maman millionnaire. Pour Davina ta maman millionnaire, Belfast ta maman milliardaire. Davina livré parcellaire. Oh, bon yo pena non foot la facture ya comme yo locataire. Facture ya comme ya propriétaire non. Parti ya courant ya maye ya courant ya maye ya na kombo ya mto ta propriétaire ko lopango tafina na lopango ayebisi bango pe boyebisa mama ya bino na ko pese pa appartement mo ya 600 to ya 400 aya te ofanda wana olia fanda pa na bango aussi la foutela asala ni afutela wapi avanda pa na bango oh afutela wapi ne biso to raisonner na ko muto betinga na ko luka na futa ndako ndeni ya biango. Il n'est pas banda succès na tout ça. Bon ngai na bien s'il y a la xabi sera cahier de loyer. So carnet de loyer la xabi so ngo. Avec sa facture. Ala ki saninga futa ndako.
mutu bakatelaka fufu Ah, Oslama. Kulutu. Ah. Na bien maman balunga baloba, oto baloba, toyebi yango très bien, toyebi yango kitoko. Problème est nini moura ya n'est pas davina yaka ko ya pa mama te moura yaka pas davina poti siko pena yete aya armio mobile a de verja yo toyebi mobile o te barkima ko sanga barkima na moni pena kulutu bareza ko tsabi cette fois singa mo na communicateur asila yo akoma déjà communicateur bareza zanani bareza zanani azanani bareza na zanani barezi wana kombo mi pesaka o journaliste au milieu du village. Est-ce que bareza za journaliste au milieu du village? Bareza za Bakouk. Muta sali prière il y a 3 minutes sur les Bakouk, bodo sunga biso te, bo pesa biso mbongo. Na Bakouk confirmé. Na lobi est-ce que ebi ke akima na mbongo ya bato ya ndaku. Na nani na toya mabe. Nani susu. Oh, exol mikebu, mamna loba. Akima mbongo batu ya kinwani. Na PC référence. Kinwani, comment? Maman colonel, Nangambo. Agence Moussalawana. Na lobby, a foutu la tiri nyongo. Garantie si la tiri nyongo, a tiri bakita qui tient quoi? Akimi. Maman, on l'a la tiri rôle ti batumoro boe bazua, lora batumo wa nini? A tiri bakita qui tient quoi kuna? Akima la mbongo ndaku ya batu. Oui. Bareza za nani? Asa nani? Asa nani? Bareza ya mbongo ya Davina ya mbongo barezi. Oh. Mambo solo. Oh barezi. C'est qui? Petit nga mo na ndotine ba cigarette ba bière. C'est qui? Ba malika tu ba koti ba mama. Baza ba nani? Ba kota mama ba nani? Ba yande na facture ya Snell na kombo ya Sila. Pati la bloc wana. Prise de définition. Ba ya nango. Eza ba deux fois ba KO Davina Betty. Ba KO. Maman lopango. Ah ba appartement. Oh. Boko mi o mobile ne bo. Oh Davina alaki tel na ville. Alaki bon tondimi alaki tel na ville tondimi. Continue sanga tout na moni Miss Lolo également na moni ya gola ko finga na mama belle. OK Miss Lolo pas futa afanda pa bango. Miss Lolo afanda pa bango. Miss Lolo boti 5 bana pa na bango na ba koko pa na bango. Miss Lolo na 5 bana ala 4 koko plus yemo 10. Adala mi kumba e pa na bango balala na salon na bana na ye. Miss Lolo. Auto ta couleur na non, ba couleur mo boya kala boy. O ba nota na pinceau nani. O ba sala boy ete ba nzela boy. Ba couleur o pesa mutu 5000. Aya tsewe na ndaku. Ezuka dessin. Te ezala rouleau mo boy. Eza na mo ba dessin. Auto ta couleur on kuna pa na bango. Ce couleur a te ni crépsage. Mi regarde bon te couleur. Ba Miss Lolo, asa né. Est-ce que le to bet internet ma ba Miss Lolo? Miss Lolo 5 bana na 4 koko na yemo 10 pa na bango. Ba okabola biloko na sani 15 sani. Ba otsabwe 15 sani. Miss Lolo 15 sani. Miss Lolo. Ah aza pembeni te. Ya gola za nani? Même Mida tout ça ba fingi ba biki Davina. Na mona ba publication mo boy awa nani a publier nani comment TK. Ndenge ya gola le la bolingo. Na mona ngona internet e bima. Ndenge ya gola le la bolingo pas TK. Non, à quel love? Bala libela bala mike. Moko asili sa garantie na yolo. Nani? Esila. Nani? Ah ngaya Nzambe. Asili sa garantie na yolo esila. Ako fa pa bokilo bi moi no impoli ba bengani. On a tendance. Nzambe mambo. Asili sa garantie. Tala, omoni bonga belle vie et ganga pa na bango. On a tendance. Mbonga belle vie zo ganga pa na bango. Ake pa bokilo bi moi no impoli bolongwa. Kelongwa. Marambo baluka baloba. Toye bien très bien. Et là donc ça rabi so sima eza madame Belleville. Très bien. Na elo mona loba na émission. Non pe na kutene te, so na kutene na lobango.
Nando ya suscité koloba na kombo su ya na yaka kombo na loba wa fingi Belvi na ye o tia mukela tika mukie na loba on prend ni Belvi na ebité mutema nini ba pesa ye mutema nini ba pesa ye mutema wa pesa Belvi zanga pasila poso Belvi za kwa sila mais internet oyo mais dégâts seconde par seconde. C'est si la sco parle et dans rapport à miniature ça va bien mon miniature sur ma miniature ça va yo qui toko pena il y a un qui artiste il a bateau va finir à bateau coach libala dako sa pia wa te toto ngana ma dako sa non te ça matière so tengela moko oh mona yo lo bela na pona Davina tengela moko na temida tango Davina me masila na jeep na ye ano tika ye bango azaki wapi tango Davina me masila na jeep na tournage na jeep à Davina pardon à côté ici la kati bon c'est dans une voiture ni mère oh tango Davina ça na madame si la zaina voiture ni tango Davina rouler na jeep si la ah boni ko mambo ni ko ah na bima na plateau ah coach Nabia to solo lango nani nango ayebi ate Davina na jeep ani tout ça à côté ça na sac ya tournage si la yaki nango ke otika ye a commissaire na palais Davina d'ailleurs madame avant déjà si là OK alors dans ba palais oh non si la ça nango non te si le loba na ngate wapi pozo ida osomba palais faut okomana au locataire locataire et ça étape par étape au longo pas la bino au comme locataire ah fona longa pas la biso na comme locataire au comme locataire tant comme locataire et mi ko tinda yo makanisi au somba lopango pour chaque jour chaque mondo mono futera ah na comme pas na ngamoko so ba étape tout wana si la non pas ça ba étape wana te do rache bango ti lelo ah bo balandela kanika na lobby hein bato wana bayani na ba previa Davina wa lobaki ozopa taba kotisi na masanga na otanga kombote po azana ni masanga théâtre na ba kotisi na buzoba ozopa nga papa mama Davina yango moni Davina silikaki tamusu masanga pe théâtre azali pe mobali ya sœur po ye Davina mon sœur ropekisa etalinga mobali soko mopekisa ye sere pe yo sœur rango zaki mobali ya masanga biso na théâtre po yo komoko te na bolingo o Davina tamusu alinga sala moso pan sikoyo pardon téléphone bomba te aza na couple na to côté na mambo te ozoko paninga problème ezali bango tout bakanga mnona na bango bazana eloko ba Davina te ezala ba mura ezala ba yagola ezala ba Miss Lolo ezala ba Dorcas nani ana la zemi ti bato musu ba koloba mamba batu ba mitala te tata na zemba balie tata na zemba balie zemi sans babalie wapi sans tamour décasé babalie wapi ozo opanga tango zolinga boyo loba vie ya batu mais bino mo pe mo mitala non o tozo loba oyo biso mo nanu babalie te aza na zemi yo mona ressource na émission ngala yokaki yango malgré disparaître toyoki ka nde bazoloba donc toyoki ka nde bazoloba kaza na zemi na totali oh amonaka mpe su te yo monaka voix off kaka voix na ye ye mutu amonana amonaka te amonaka ndeni ana zemi ya mwana moke nde tozoyoka baza na mibali ya bana mike coach libala dako est-ce que c'est réellement Kabwana par rapport à ndenge bavandi longo sur le lot mama libala dako c'est bandi lelo te bandi kala ebandi lelo te ebandi kala parce que problème eza nini bango baa bato ba matière basi continue osala matière na bango est-ce que dako ça ayaki olobaka ye na mwasi ne bakabwani botoke na logique mo normal boso ebala matata etai bino wapi ntango ezoloba mama couple ya bato mais bino boyela biso balema puta uniforme awa ke mam sazobala mundibu
so tisiko mundibu na bala mamste so pakistanais so nani mam so bala mundibu tisiko mundibu ngo nanu abali mamste tabo yo bala mamba couple batu bon nanu mams nam babali na pa mundibu te po misa maputa uniforme to misa ni bala être ba bosani hein tisiko babali te ba pusi date eza soni po ba koloba mamba couple batu bo balisa nanu ba bonbon na bino nani bonbon susu ba bonbon na bino ba bonbon bazo tula bazo bala te yango moni linda bendai na ye bazo mona poka libale ezo yaka te na bendere belva balisa batu ne belva balisa bana na ebane ba bala peno sati belva azana esengo mugoni libesi la balisa pe ayepe to mona peke sila ba balisa bala musubele kana ngo kulisite ko akunani wapi bala musubele kana ngo tika la médiaté sila mutamatalana Alex Sara bonga sila mutamatalana totika mambo totika na to confirmer que libada kweza nango totika mambo namoni ba réussir azobela Papa Lombe ya côté la soli kambo Papa Lombe olelo bongo nga Papa Lombe te la soli kambo malgré ba no finga et puis Papa Lombe te la soli kambo Papa Lombe botika Papa Lombe fana kimia botika fana kimia azofinga mukolo botika botika Papa Lombe fana kimia tant moi la scène moi théâtre moi la scène moi théâtre ba ki wa obeta Belleville bino olobani Mama dakosa na roko tango vraiment na quantité pour non pas la solennité pour nga fa ba kama mutu fona na so na so pe na dakosa te dans le tournage ba série de placement dans le tournage so azori na lugana so na na ba nini zo passé pour wana za ndeko nanga frère nanga ya lelote coach en tout cas to chité na yo parce que to déjà to au moins temps bidek to un peu na brusquement comme ça to au dépourvu ozwinga nini to dépourvu to brusquement pone ah tant na yo permettre te mais il faut filer yango préparer te pozunga brusque préparer te tout a été bien préparé préparer mission non il préparé te comment yo na plateau le bozunga brusque to y na terrain to moni occupation belé au moins que te profiter na moi ta muke mambolo boyeba mambolo ba hein ah coach na ngai pour ça non ya moi matata en tout cas merci beaucoup coach un mot à dire par rapport il y a ndeko na biso wa otika biso Frida ti lelo de moni nani ndeko na biso zomona na T-Star de la Star on peut dire quoi par rapport au scénario où besoin c'était toujours de la Star zomona na T-Star quand même place toujours en terre marambo ko banini ngai na pesa ra conseil de la Star mona na te aluka mona na famille wana da mwasi na ye honora balaye fa mona na famille fa kunda mwasi na ye il faut de la Star à mona na de la Star mona na famille na ebindimite pe na ebité so famille salo mabeso monani omoni ke tango omona na te ekene epesa makanisi ya mabe c'est fo mona na famille zoba so ko éviter omona na par rapport ya makamondo zoyoka peut-être solo na la richesse soit la richesse soit na bande comme souci ya famille ya mwasi pour la richesse grand frère ya Frida solo bango boye baneni boko luka bo solo là c'est ça ngape na loba pe côté ya famille ya Frida tant sous do la Star do qui mako ya par rapport ya oh ya zoyoka oh convocation il faut ça il faut ça la boy peut-être do bang c'est zo qui misaye moni lelo comment pena pe ye penda boy pour yo se présenter na justice na biso pour ba mapewa ozindi nanu to yeba no to samba après zo ba blo tant sous ezo qui misaye ba solo la les deux familles to famille ya do la Star dans la famille ana ba responsable na famille ya Frida bakutani ba sololi baluka ba bongisa po baluka bakunda mwasi tout ça pour mon publication déjà la richesse zaki la richesse dans amuna kanda par le alobe que na 8 ans loba mambo te mais na oloba ya mona salaki live nana nyoyo na lianzi tout ça boy mais il faut baluka ba bongisa ba arranger pour les autres bien te pour do la artiste oui. La richesse paye à artiste et comme il y a artiste bah écoute on va solo là. Voilà, merci beaucoup coach. Un mot dit par rapport à notre solo li va retenir. C'est va retenir car mambo nyon so point si les autres nga faut si là assis sa mambo yo mais si la moni abi aussi sa mambo te. Abi aussi ça te. Tende la moni par rapport à nini? Par rapport au bateau va finir à bateau. Ba minda ba essayer ba le ketu ba rési
amona boka sona Sandrine mongo boyana mi yozo dédicacer bango a dédicacer bango tango dédicacer bango ngelo bani encourager bango zo pa nga tango dédicacer omoni tanto ça la dédicace na boki exode mikeb mosopa nga eza signe ya remerciement c'est na remercier tam sous na geste moi salagi tam so kabele ngambongo na remercier kaka na nzela ya image sikoyo si la zo boka ba mida ba ese azo boka ba ngotu ba rezi wana ado remercier bango na ndeni na ndenge ba fingela reba ta théâtre na ndenge ba finga Papa Lombe na ndenge ba finga Belleville na ndenge ba finga Pechanga dina na ndenge ba finga ba ta théâtre si la zo remercier bango c'est la raison nango OK si la ndé muto aussi sa makambo c'est l'opé la rôle ba pele lo mambo nyonso eko ma pona Belleville mutema malamu ya Belleville à sens ndenga zo asila omoi ba vini ndenga zo asila ser nanga tout ça besoin de la théâtre tout ça encadré ser na encadré ser na sila et comme si sila mampala moi mukela motete na ye après ça monga 5 films ça à l'obarate la patronne bwe o nyonso tout ezaka pona Belleville ndenga pese sila sala chaîne ndenga pese sila ba idée à chaîne tout ça ndeni ici la rediriger tout ça donc SB parce que Belleville c'est Belleville et si la les lois ngaro alobage na normalement comme film c'est Belleville si la na internet ça image ya Belleville si la na internet ça produit à Belleville ndenge SB ça produit et ça fabriqué par Belleville ndenge si la internet azali Internet c'est Belleville. Internet c'est Belleville, non non bien monté. Oh le si la zali SB zali bakouk bali, c'est Belleville. C'est Belleville non bien monté. Belleville peut ça si la goût. Belleville ta foulaye. Belleville peut ça si la goût. OK. Si la internet a produit fabriqué, il y a Belleville image, il y a Belleville. Si la na internet aza mwana ya Belleville bevada mama ya sila yango luka makambo coach na rapi bande comme suba finga ki déjà na ngambuku na biloko yango luka makambo coach te mama loba ba image ezali tangu sila zo pesa ba éloge tangu sila loba biso ki ba ki communicateur autrement ça na ba Bob Molema boy na ba Tadi ba Jemima sila mtabandango attaché de presse. Si l'homme d'abandon a attaché de presse, il y a Belleville. Colombo, si l'un des maires n'aime pas remplacer si la attaché de presse. Des maires remplaçant de si là. Des maires remplaçant si là. OK. Si la d'ailleurs Sankara ya Belleville. De Kunta. Moi mon cœur mon tête na tout ça. Merci beaucoup. Si la yoga goût. Ayoka goût. Ayoka moto. Ma moto éviter ce soukara puis et quand ceux qui avaient dédicace sous que allaient on peut s'inviter qu'ils ont raté ça la plus plaisir. Tout ce que c'est mission. Na pe si la mbote. Pe si la mbote. Après si la mbote. Yami balé là. Et si la mbote. Si la bosse n'est aucun ban à théâtre pour le lot pour théâtre. Ah bosse n'est pas bloc voilà. Hein? Ah. Si la loi bon maniga théâtre raboy. Ça doit bénéficier ni na obo théâtre, na détruire théâtre, doit bénéficier ni. Miniature, bon c'est la miniature non? Là aussi la bienvenue na Simba. Ndenge ba pechanga ba bevi ba la bienvenue. Si la bienvenue na Simba. Mais miniature peut ça là coach. Les voitures la miniature et ça là bien tout ça. Oui, bah retourne la miniature mais ça n'a bien. Na bateau au fin na bateau té. Tel est le adversaire ya Davina. Et l'on belle vie. Le bateau le si la mda kundela akunda mama Davina. Si la sa kundela mutunani. Si la waza yenda kunda mama Davina. Si la mama ba théâtre da kufa si la contribution za wapi.
somme de théâtre a eu problème si la contribution des arani bakanga bango bakota ba bolo bakota ba prison si la nana bango bo si la kino kundela Davina mama asundola nera bango bongo alana bango amonana bakota ba prison ba monana bo si la kino kundela Davina mama merci Davina zangi famille oh mutu sukuta kufina balabala kutu mutu sukuta kufina balabala bakunaka ye ye mo millionnaire Davina Davina mo maman millionnaire oh aleki sila na mbongo Davina aleki sila na mbongo bongo sila no kundele mama ba bien oh Davina nango sila za ngote bongo no kundele mama moi mukembongo azu yango na po kana théâtre maman millionnaire ba oka goué sur Belvis ko maman milliardaire si le oka gou. Merci coach. Merci na Bob Molema suprême, merci na Jema Ibele, merci na Minotou. Succès maman. La maman chérie moi c'est boquete. La maman Zaïda ali bosso la maman chérie moi c'est. La maman chérie moi c'est. Na ngara maman mingi. Anniversaire ya moi là, ezali karaté ba ozo date. Anniversaire mon ezali famille Bota. Hein, exokoto tsango pendant la temps fort. Famille Bota o bolinga Prince Luamba. Anniversaire ya nièce nationale. Anniversaire ya nièce ya famille Libota. On a la nièce Nabino. Joyeux anniversaire à moi. Anniversaire Nezali. Bato tout bolinga Prince Luamba. Anniversaire ya moi Nezali. Bébé Nabino. Princesse Ofranel. Princesse Ofranel. Luamba. Anniversaire Nezali. Bossala rande bossala ranoko. Ne bossala ranoko bossala. Biso to le la tête na ba prière. Biso bossala biso. Bino tout famille Libota. Numéro là numéro là plus 243 90 52 71 590 plus 243 90 52 71 590 botin de la noko po noko sala c'est le mot ya bien pour moi là. Voilà. Merci beaucoup Kouloutou Prince Luamba en tout cas l'invitation. Merci. Pour valoriser le loto pena to ambio coach. Merci beaucoup na Kouloutou Bob Molema pour l'assistance. Merci également à Exode Mikeb derrière la caméra. On va chuter par ici surtout vous tous là qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Un grand merci à vous tous, un grand merci à Jonathan Ngoma, un grand lion de la monnaie, un grand merci à vous Joël Maton, nos garçons capables, un grand merci à Tati Mbenza Lofo Bongeli, un graffeur que j'aime beaucoup. Un grand merci aussi à vous Gloire Tiga Manega mon ami, un grand merci à toute la famille Ngoma. Nous vous allons très bien. Un grand merci aussi à la maman Achera Moissi, un grand merci à maman Tadina, un grand merci à vous tous mesdames et messieurs. Nous vous retrouvons très vite pour un autre numéro prochainement. Au revoir. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h/24h s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.